boye banyonso baoya sikoyo boye. Oyo atiki biso azaye mutu moko très précieux pour na biso. Azaye mutu moko ya valeur pour na biso. Mais bien-aimé, Bible lobi na mokanda ya lamentation ya Jérémie chapitre 3 verset 37. Nani oyo akoki koloba liloba pe likambo ekokisama soki yawe nzambe aza auteur te. Voilà tokoki kobanda komituna nzambe pona nini boye. Lukula azalaki tabita non seulement pour la famille. Lukula azalaki tabita pour la lingomba, azalaki pour la mutu nyonso. Azalaki moto oyo azalaki kokabolate. Mais tikana bisao bien aimé, Nzambe asepelaki ezala boye. Naza ya ba détail ebele ya kopesa yo te. Mais na moment oyo je vous assure, la telemi lokola mosali na Nzambe. Tosalaki oyo esengelaki tosala soki ezalaka mpona losambo lukula kwa kotika biso te. Nzembo ya suka oyo lukula atikali koyemba memanga na likolo. Lukula na moma oyo aza pene ya tata. Tokoyi koyoka pasi ya kopedre mutu na nzoto. Mais esengo nange ezali ke bomoi na ye molimo na ye esimbami epai na tata. Yango ezosala ke tokozala makasi totelema tokoka koloba. Alors Bible lobi eza na rapport moko te entre les morts et les vivants. Oyo esangisaki mungisila na lukula ezalaki bomoi. Lelo aza kofaire susu parte na monde ya bato na bomoi. Alors toyo kotika papa lolenge oyo azaleli te. Apôtre Paul alobi eloko kokabola biso na kati ya libala ezaliwa. Et lelo liloba na Nzambe ekokisami. Alors toza obligé to bonde la Nzambe. Likambo ezala kokanga bango lokola ekaboli bango papa azala libre. Apôtre Paul alobi ezala mwasi ezala mobali. Mon côté eza susu na pouvoir ko réclamer vie ya papa na biso puisque maman na biso oyo afandaki na yeba mbula ebele tango molai azali susu na bomoi te. Amen. Alors tout ça la penza tango yango na sengi to batela mwa kimia to bondela to permettre bato baya ko sala dernier hommage pour to simanzala to kene puisque toza pena na sima ya tango. Amen. To kangi misu to so bondele pa na tata. Mo santu Nzambe ya lola mozalisi likolo pena se. Oza moto na yambo oyo salaki libala na kati ya Eden. Olobaki eza malamu te moto azala ye moko. Ozwaki mobali olalisaki epongi na mopanzi na yo ozwaki mokuwa. Osalaki mwasi pe opambolaki bango. E mokonzi na nkembo na ebe eke bana na yo basali na yo basalaki mokano na yo mokonzi na nkembo. E lokola yo za Nzambe oyo lobaka liloba pe makambo ekokisamaka. Lelo liloba na yo ekokisami. Oyo ezalaki kosangisa bandeko mibale
Éternel et grand roi moko azali susute na kati na biso. Alors na bondeli pa na yo le Dieu d'alliance. Tikete grâce na yo le tout puissant. Ekita likolo ya bomo ya mwana pe ya mosali na yo. Kimia oyo mokile pesaka te. Mobondisi malamu ezali yo. Bondisa motema ya papa. Pesa ye makasi éternel et grand roi. Yahweh Bible lobi opesi biso lotomo. Oyo tokokanga na se ekangami na likolo. Oyo kofongwama na se efongwami na likolo. Yahweh Nzambe oyo ezalaki kolie bango ezalaki bomoi. Lokola moko azali na bomoi te Nzambe. Mungisila aza libre na kompona Yesu Masia. Ba force nyonso satanique, puissance nyonso maléfique. Oye koki koya pona ko réclamer. Oye koki koya pona ko menacer. Oye koki koya pona ko détruire. Yahweh, yorobina mokanda ya Apocalypse. Osifongola ya roi David. Oyo yoko kanga moko tako fongola. Pe oyo yoko fongola moko tako kanga. Ba porte ya séjour des morts ezala na pouvoir te likolo ya vie ya mwana na yo na kompo na Yesu Masia. Éternel et grand roi, tozo rendre libre. Tozo rendre libre. Tozo rendre libre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bible lobi oyo simbi na loboko nguya moko te to moto moko tazana makasi pona kobotola. Yahweh toyeko simbi sena se ya loboko na oya nguya. Éternel et grand roi, yondo pesaki et yonde odui, ozalaka toujours na raison. Nani aza capable ya kosambisa yo? Nani aza capable ya kosambisa yo? Yolo bakali loba, pe makambe kokisamaka. Éternel et grand roi, esengo ya libota, esengo ya basantu pe ya bayenge beni, ezake lukula nkolo na bilembo, esika zalaki na kati ya libulu, yo bimisaki ye. Lelo, azana mboka na nkembo, akena lieu de repos, oh Dieu de grâce, naebe que un jour, tokokutana, ndengali yembaki, memanga na likolo, nzamba alliance, yo memi lukula, nzamba lola, o memi lukula, e ayembaki, kombo na Yesu eleki nyonso. Lokola kombo na Yesu ezali kola ba démon, kombo na Yesu ezali kola ba sorcier, kombo na Yesu ezali kola force nyonso satanique. Yesu na kombo na yo mabolongo nyonso egumba maka pe minoko nyonso lobaka eke Yesu zankolo. E Yahweh Nzambe biso na tongo na lelo tolobi yo zali nkolo. Tozo tika Yahweh Nzambe départ na biso na maboko na yo. Esika pito kene ko tika ye na dernier demeure na Nzambe. Yo lobaki autaki na mabele akozonga na mabele. Liloba na yo kokisami Nzambe. Tikete kimia na yo e umela na kati na libota oyo. Lelo lobi pe libela na libela na kombo na Yesu. Baso lokola moto moko tolobi amen. Amen. Ok, tobetile Nzambe maboko. Kakende kota ko isa ka ba?
tala. Il y a d'autres mais là long voilà. Et ah ouais, on dérange moi ici. Vamos esperar quando vamos acabar de vamos sair. Já não viu. Salili seko asepisi nyonso ya ngai soki nga nasopima lokomo ezongela koloko kotetiki esika ya bonapa te kozamba bomoi soki nga nazoyebayeba ye basi abikisi ngai basi akoteli ngai ye basi akakoli ngai yabanela asalisi ngai yababikisi nga na maladi bakita kaka na kotukala enakala kufa ye basi akakola ngai basi akabikotimi yawe atindeli biso ilamba na ye kote biso tobiko ebana pata ya kote ekozala soko aleluya
Si balobi toyebi te soki kape yo tika lolendo nzoto mabele ya papa liwa ekalaka chef de famille te liwa emebelaka bapase yamona basi kitoko bakuta mabeli liwa emebelaka général mayele vraiment mobutu akenda wapi baribisamu akenda wapi ale molondo akenda wapi ayabe tika lolendo nzoto mabela papa liwa ebaba komosi ya pepe te ya taite lele komelinga mama tatiana lele komelinga ya tatiana soki liwa ebabaka basa bashokola pelongomi te ose kitoko solo mokeba ondokoloke widakola te pasi na motima soki mpe na kokufa na nzoso nayebi te soki mpe na kibokolo ayika nayebi te modele akufi na fika makambo tama etadi tama ya pasi na motema amona bafeti kana kolela tatiana mapatele matokele kola mapatele matokele mapatele matokele okotika kama kolela tati pasi na motema mama telema tokende koya makelela tokende telema tokende telema tokende katekelema yesu kuzi akoti ya venela kusima
suka ya mutu eza awa. Tango Nzambe asali mutu azwaki ekeko, azwaki mabela asalaki ekeko, mais ce qui est précieux oyo eza valeur na miso ya Nzambe eza mabele oyo te, mais oyo ezalaka mutu ya na miso ya Nzambe eza molimo, souffle oyo Nzambe asuflaki yango alobaki ke tosala mutu na elilingi na biso pe na lolenge na biso. Voilà pour na mama na biso lelo eza dernier jour ya komonana na ye, ya kozala na ye, et toye kotika ye na dernier demeure oyo ko esika nzoto kofanda pona libela, mais molimo ya mutu ezongaka na mabele te, po mutu autaka na mabele te, to mutu véritable mutu ezalaka mabele te, véritable mutu ezalaka wazaka na kati. Yango tolingi tobondela Nzambe yambo papa akoka kotia mabele te wa mama tosala service de Christo bima po bandeko na libanda kona pe déjà se bazeli biso ntango na ye baza korekame bamisu bakende misala po topénalize bango pete toza na ntango mokuse na esika oyo mosantu Nzambe alola libanga na talo toyeko rendre un grand merci epai na yo yo lobi esika nyonso totie matambi epesameli biso wakordaki biso grâce tokóma na esika oyo tobimaki na kimia tokomi na esika oyo na kimia. Tika eke yawe Nzambe tombo oyo esimbama epai na yo. Bible lobi na liwa ya Moïse ezalaki na diable pe ange oyo bazalaki koréclamer likwa ya Mose. Alors pour permettre que bato misala ya mabe baya na esika oyo basimba molimo ya lukula asalelaki yo Nzambe ya alliance abangaki opatiosaki yo na kondima mpe eliki toza na mokolo bomona ye esika epai na yo. Alors ya loboko na oyo yango ya Nzambe alola nyonso tokosala na esika oyo ezala mpona lokumu ya kombo na yo na kombo na Kristo Yesu. Amen. Ok. Ke okunda pe ba mikolo esiko mikolo bakomokunda yo mama otemeza ya yo maboko eza ya yo nzoto nsusu eza ya yo lakisaki epa yo zali te o ayebi ke na nzoto na yo ayebi mabe asali mabe tusepe na monta mokete luka oyeba ke o asali nga mabe mabe pe zongela ye landa epenza kolanda po tomona wi moto openza so asangi mabe ye moko alanda yo o ayebi kana cadre kaka nyonso ko na singa ngo kaka oyo yebo kanganaki na misala yango ya mabe bango zo wanzo mabe tomona mona kati ya libulu bandeko to ali awa yambolongo ali makato ali tuzela ebele mende yo muto yebi elongi oyo esali yo mabe yo muto yebi muto esali yo mabe o nyozo tu bato basali yo mabe base la chaîne pe misana bango nyozo tu emonana fungula penda nzela tu ya misana bango nyozo tu bon asisi na pona ngai tati ngai no kombolongo na koloba na yebi kutu maladi no ndenge bandite to ko yeba onka na suka après 2 jours babengi biso na tonga no kufi tati pa yoki kolala te kolala te oyo moko bi batu nini yo balinga ko singa batu nini yo boza oza komona bango oba kosala mabe yo pe landa bango kotika ta moko te ndengi ebima bango nyonso babima na poasa ngana sengi mabima na poasa kotika bango ata mukete tati na suki bongo na minga koloba te tomere lobana yando kula tati ngala za mama na yo mama na yako kundeka ka awo ya tati yo mto lesaka ngai yo mto latisaka ngai yo mto kipamba kamuna ngai siko yo kufi o nyonso ayebi likamuna nzoto na yo o sazala comprendre nzoto na yo esa siko teka esa siko salaka eska so kende mwana ngai kolala te fungola miso kolala te fungola o nyonso ayebi likamuna nzoto na yo Tatiana lokula oza mwana bato ya Brazzaville ngana botaki yo kana libongo kasi muta botaki yo na Mukongo tata na yo mikuwa balongana kiwa ese ya tata na yo mwana kolala te omona olanda ofungola miso mona na kombo na Yesu na sengo amen amen.
Nakoki mabe wapi Sokina boy zambe Kendeli bangaranga Yindima kasi
bakina boyi nzambe Alberto Kunga Kisema no boyebi tamosi malata ebinga bon le reste ba véro ba tout ba ebinga na poto. Alors na pesika message pour ndenge to bandaki na bembe to kundi ya tati to wuti biso no cimetière to wuti cimetière to kundi ya tati to sali OK to sala mais na osepela to ndenge bilo bomo na ba image to bandaki na nde to bandaki na suka na biso to suksi bien yango to zali ko sepela biso no to saki ensemble na sepeli na eloko bosali to kundi pena ya tati na honneur pena félicitations na bino nyonso ya bana poto bozala na ini ndenge bozali nango bo un jour pe na makamuka ndenge bozala bo soutenir ndenge wana donc félicitations na bato basali na eloko nyonso nzamba batela bino aza na bino ensemble biso pe nzamba batela biso un jour tokutana biso na bino yango na remercier bino donc naza minga koloba te mais napesi bino kaka ba bonne chance bozala ini ndenge bomesani osala eloko oyo osala po toka liboso epesaki mwa makelele na makambo ya takala ya pakuli to mbala pesaki mwa polémique entre mise à temps elingaka kokota mais lokola kimi ekotaki na famille bobongisaki yango mpe na sepeli donc awa siko tokundi ya tati ndenge tokundili ya tati eza bien ata donc quartier donc epesi donc bosali mpe nde loko moko donc bato ta na quartier basepeli c'est bien on apesi bino mbote bino nyonso bozala bien nzambe abatela bino merci beaucoup na suki wana bokonzo bieno ngai na yawa ngai Kwimba Katarina nazoya koloba awa liboso ya ekra ke banda nazwaki sango ya tati kiasa maladi na jilokaki awa na keti lubango na kende pona zoye poto ya na ya wala nda traité mamage Félix mete ta ona komi kaka na longwaki awa 8h ya tongo na komi na lubango meya noite na meya noite wa moena koma e place tati azalaki ezati po bandi mingi na lalaki na parking na komi kuna 5h du matin na bengi lona batalo wana babengi mama ndengo kuna komi lubango na komi kokoma suna ndako te puki mama tati akufi na hôpital ezaki pasi pe mawa ta moye bimi to komi 9h 10h na landi na hôpital place zaki na morga na moni ye bato pe ya poto na be yebisi bango batindi mbongo na keto sali nini nyos tu ba document nyos tu poto kunda mwana to seba document balingaki te bembe ya na Luanda mais tu insistais pour famille nyos na Luanda moi biso to disloka to ke na province ezate na sali penza nyos na traité ba document nyos to yangwana to yene bemba nde bomoni bato batondi makoi manzadi babokilona basemeki baonyos batondi yao matanga eleki malamu ndeko moni bato nyonso baza kolia moto nyonso alie na vontade mpe bano ya bazosimba bakamera bilili bana ngo bana malamu na sepe na bana bazaki respect makasi moto nyonso malamu balie biloko balambi biloko nyonso ya mbongo balambi wangila biloko nyonso mpe balie na pesi nyonso mpe bana balie nga mpe na nde nazozungazunga na boye bazala kolukanga mpona azala kotela groupe na groupe soki balie so bameli mai nyonso tu eleki malamu ye nasengi merci na bao nyonso bakontribuyaki na musika to na pembeni na mbongo to na sagesse nasengi bango merci mingi nzambe apambola bango mpe lisusu naza koremercie so paster ya tati na lubango banda nakendeki paster wana ayambaki ngai na kolia na ngai matabisu ti na poko ndenge apesa songaki ngai yango mpe toyawa antuka nazongisi mpe ebela matondi mpenza nao nyonso eleki awa bamama na tati bazalaki libota nyonso ezalaki ti toke cimetière tokundi ye na Santana kaka na libulo bakundaki mama na ye ya mambo nde batimolaki batie na tofiniki dra tokamati mikoya ya mambo bakisi likolo service nyonso ezalaki wana ya diniki ya saude to baservice nyonso mpe ezalaki tokundi nyonso tozi yango wana toye merci mingi na bato basungi biso de près de longe bakontribuyaki na jour na biso de près de longe baye nasengi bango merci mingi mpenza nzambe apambola bino totikaka kaka bongo tokontinue kaka kosala mosala wana mpenza ndenge tosali libota mpe sepe toza na kimia
na kombo na Yesu. Ya soro makambo mwana na biso tati eleki malamu. Vraiment sali biso pasi. Banda ya beleli asali kututa ini semaine te biso toyoki sangwe sali pasi banda to ya awo dongi mawa. Donc mwana oyo abebisi biso mitema mais Nzambe azwa mulimo na ye avandi sango na kata papa Blaya ya solo ya mwana zana makambo mingi te parce que mposa kuta kolobeza te po balongoli biso eloko mutuya botango azosuwanisa biso mbala moko ale ayeko bondela biso lisu tokomona lisu mwana endenge wana te yangwana dongi pasi na motema mais Nzambe bangu bino pe bato apo bino pe bato apo to bobo sana kabiso te tala tati mutu abandaki ko zipa alongwe bobo sana kabiso ba mama te donc toza ba mama na bino fubo tuna kape ba sante na biso yangwana makamuna koloba eza nango mingi te me kuna pe bozala na kimia biso pe toza na kimia parce que totiki lenzela po yo avanda bisika ya malamu pa ya tata Nzambe na telemi apone sengo te me na telemi mawa oyo biso toza nango atoka tati aningisi lisusu bapota ya kala me Nzambe apesa biso kimia mabondeli na biso ezali libota oyo ezala na kimia na libota na biso nyonso eza na poto na kabolaka te tango nga na bondelaka libota na nga baza na France baza bipai nyonso bazalaka na kimia me tati azokisi biso motema me esika ye azali Nzambe azwa molimo na ye azala na kimia biso pe totikali awa totikala na kimia parce que mitema se ezoki pota yango wana naza na mingi ya koloba te tikete Nzambe abatelaka biso apesaka biso kimia tozalaka na bolingo ata opesi ngai te me bolingo wana tati abandaki koboya mutu te tati abandaki koboya mama te abandaki koboya baleki te ndengi pe mutu atikali awa atikali na place ya tati ezali nde Jackie esika azali kuna na poto akamataka baleki na ye azalaka na bango elongo yangwana maloba yangwana kaka nga naza nango naza lisu na oyo nga na koloba te Nzambe kaka batela biso apia biso kimia na kombo na Yesu ya nasukisi bongo pe en tout cas ndenge nazali awa nasepeli mingi katako toyoki sango maladi te toyoki kaka sango aliwa epesi ngai pasi mpo na tati banda tokutana bana bomwana nazalaka na kasi na mwana moko tokabwana ti lelo oyo toyei kokutana lisusu na ebembe ya pauvre mobala ya malata bongo mpenza ezopesa nga pasi na ndenge mwana oyo alakisaki ngai elembo kitoko mpo na ngai ezosala nga pasi Nzambe kaka mutu alingaki nini nde navanda nde kutu soki na mikendelaki na nzela makela nde mpe nania koyokela yango na makela me Nzambe asali na mikeili te nayoki yango wana nasengi bino baya na biso en tout cas bokanisaka mpe biso ndenge mato na lobi Jackie nde mutu atikali na place ya tati Jackie lisusu azalaki lokola tati vraiment Jackie asangisaka libota nyonso kati na bamama kati na bana na biso neti nga navandaka na makela navandaka awa te merci kasi mpo navanda na makela merci na nyonso eleki awa tokundi ye malamu makambo nyonso eleki malamu totikeka na maboko ya tata Nzambe ayamba ye na loboko na mobali nasukisi bongo merci mingi bandeko na biso nyonso baa na poto tosepeli na oyo nyonso bosali mpona ndeko na biso ya mwasi wana azalaki yaya na biso azalaki mama na biso azalaki donc yaya mutu nyonso na oyo nyonso bosali toza na eloko koloba te tosengi kaka merci bocontinue bolamu wana bino oyo bosali mpona biso en tout cas merci beaucoup. Bon oh je speak mwana Jean Pierre Liboso napesi kaka merci mingi na famille Koki awa ti bosali ke loasika ti famille eza bolingo la d'abord en tout cas na yeti bosali ngai naza satisfaire makasi parce que tozalaki matanga matati bopesi oyo anda omérité parce par rapport kate
sale bien na famille quoi oh amuke moi na bino koko na bino ailleurs le bagage c'est car merci mingi bien poza kuna na poto nzambe abatila yo boza malamu en tout cas merci mingi na sepi makasi merci bien trop merci belé de la marche ba bienvenue autant comme bien pas bienvenue de la marche au sale en tout cas nzambe alors sabino belé koleka donc en tout cas merci ya to remercier bino mingi vraiment na ndenge bosali na ndenge bembe eyaki ekuti biso na Luanda journée ya leloyo toke tokundi yango tozongi pe bato bapanzani mais tozala biso bien tosepeli ndenge bosali bien et passé bien parce que kitoko likamoko mabele ki ezate eleki bien tosepeli ndenge bosali biso awa tosepeli mingi tokundi pe akundamine pe na ndenge moko ya bien tosongi biso oyo siko tungi tofandele makambo te mene totia makambo kozala lobi tokofandela yango lobi po toyeba lobi na ba 9h tozwa conclusion na makambo yango ndenge nyonso eleki ya na remercie bino mingi merci tosepeli mingi na nyonso oyo toleka awa mpona bayebaka nde kozwa ebembe na lubangu kokende ya malamu kozonga ya malamu biso pe bato tozalaki ato banda kozela ebembe baye butu eleki malamu bitumba te koswana te toke tokundi na cimetière ndenge tolalelaki ya malamu ndenge touti kuna na cimetière na kozonga na biso pe ya malamu na malamu donc eloko ya mabe eza te toremercie nanu bandeko na babokilo na biso na bakamarade oyo baye kotala biso oyo bandimi tovanda na bango elongo félicité bango puisque eloko oyo mutu po atika ndako na ye aya kolalela yo na malilo elanga ezali awa seka aza kati ya panzi na yo donc tosepeli na babokilo na biso baye kokanga biso baye korendre biso visite tolali na bango tolamuki na bango baso ti sikoyo nde toalia bato bazokontinue kolanda biso vraiment toremercier babokilo na biso na ndenge bato balandi biso na bino mpe bato bosali mosala oyo mpo biso lelo bamonake no mosala esalemi malamu donc nzambe azwa lokumu place eutaki ezonga ata mbala misato merci mingi oyo emono inkongo kadi eyayi mvumbi ya kongo wawe tukulona tundepo munadingala agenge shazako eyayi mvumbi yangala kazi yayi mvumbi ya kongo kuna makelo duzombo kututuku momo situkunda fuila wakai makola tenda dia wawu kidika tuzeke endona nketo budi dufotele kuna lubangu me apangizeto lubangu evangu dina luvenge tuluvutueli ditete matondo tata nzambi kakala yenu kadi diambo dia ukulu dina tufute bangu tubonga tete nzambi tula kuntwala kadi nzambi na kasiri kokoko iwakani tuweke emvumbi kayisiliko oh no tunuene mfita tuwele mumbiribiru ekase letu kavole mvumbi mweyisila khatu khasi linapo nzambi sidi koko asadi nzambi alombele kutata nzambi litumweneneke endona usiluaka kwako luwanda ikanga tukenge zika tuzikidi antuka ya sadi nzambi utunagao baba mavanga mene makiese ye mayangi donc tuyangalele tu continuare mavango meto momo mena mambote matufete continuare mena mambi tubonga tulosa kina diaki mamengi fete bobako fokwele to remercie nzambe ndenge leki lokola asili koloba nyonso esalamaka na mokano ya nzambe landela eta oyo tozali kopasara awa na Angola to na mokili mobimba mpona pandemie ya 19 tokanisaki nzoto ekoki kokoma awa na Luanda me nzambe asalisi nzoto eye tokundi yango
lokola mpe bakoko na ye batata na ye bakundama. Toremercie bato ya Lubango na eloko basali, toremercie mpe na bino batia na biso bozali na poto na eloko bosali. Tomoni loko en tout cas eleki na ordre. Problème ya koswana ezali te banda tozwa sango ya ebembe na ndenge nzoto yaki ti tokundi mpe problème ya koswana ezalaki te. Toremercie bino kuna na poto na gesto bosali. Nzambe a continue ndenge papa Kiala lobi epai bobimiselaki Nzambe asala nini akoka kobakisa soki toko na motoba. Donc tozali nde lelo mwa tosisa problème eza te po eza journée otokundi mais lobi tozali kosisa problème tokobanda problème na 9h mais nyonso tokoloba en tout cas interview kozanga te bakotinila bino na WhatsApp bokoyeba kaka ndenge makambo ebandeli na ndenge makambo esilili. Donc autrement nakoki koloba lisusu eza te, natombeli bino mbote mingi, sante ya malamu. Obrigado.